Voilà, Mbotendeko. Mbotendeko nangai. Kombo nanga Patrick Kabula. Patrick Kabula. Ah, tozali. Tozana Manenga. Na Manenga posima na commune. Na commune Nsele. Commune Nsele. Tomoni yo na punda o babenyi bona lopoto cheval. Ebita zali ya most mobile. Aza punda mobile. Ya mobile. Ozoi wapi pe ozokende na yo. Punda présidence auti nazo. Ya présidence. Bongo ya présidence awa yoko koma awa yo zali nani? Aza cavalier. Cavalier ya présidence. Oui. Depuis mbula nini? Pendant 2017. Kisiko. Kumbaga wa cheval. Ouais, na kumba cheval. Era kotela ete ko commissaire na kata Manenga. Nine memi awa nine tindi awa. Tozana Manzanza. Tozotambola yango tolobi tobeta mwa tour na Manenga awa. Po bana Manenga pe ba mona eloko mboka ba sepe. Na Manzanza bozana na plainte na service bien en cadre service ou bien boye kaka pona ko sepesa bana ya Manzanza. Tozana cadre ya service. Toza wana na ba tio ya Sep Congo na ngambu na clôture moko eza wana na ndako étage toza wana. Ba cheval eza wana ebele. Wana eza ya cadre ya chef de l'état ou bien ya mutu moko aza privé. Donc mutu moko aza non privé. Ba chef de l'état yango bombi. Eza privé. Privé. Maintenant, quand il y a kuna na kati ya Manzanza ndongo lobi ete oza à peu près combien ya combien to ba nombre na bango bato o buye na bango kati na Manzanza. Toza 4 personnes, toza na 12 cheval. Toza cheval blanc. Toza cheval noir. Toza robe chocolat ndeti oyo. Robe na eza chocolat. Ezali to rôle ba so talibino malamu ezali ba cheval auto monaka le jour chef de l'état a prêté serment na kati stade de Martyrs yango te yango yo boye yango yo oyo atambola kana yango na cortège ye cheval yango ye kombo ni amour au chef de l'état mataka likolo amataka te azalaki na mutuka biso nde to lande pembeni olande pembeni. Est-ce que vous êtes sûr et certain ba cheval oyo ba yiko ko kisape o beta sur 10 ans to 5 ans na kati mboka oui bazali oya mikolo bazali ya bana mikepe bazali pe o ba bota masika bazali babota na babota mape bango na bango bazobota ya peu combien soki abia bota msa peu combien de mwana moko so aboti mibale mapasa zeme yo sala pe 9 mois 9 mois oui 9 mois ezo sala par année une fois abota une fois. Maintenant, quand elle a été au côté de l'Olia, genre aliment allemand ya Bétanie ezali concentré. Ya Bétanie. Et ça la mana molin. Ya Kinshasa mobimba ya Kitambo magasin. Ezali azoli ape matiti. Pour permettre ya ça la digestion malamu. Matiti wana. Par rapport au Telibongo, côté il y a vente si par exemple ndeko ACP nengo parce que balandi fantastique info télévision ozolanda yo bazali mwa mingi o bazara pe na bosenga ya biloko ba découverte ya boye ba animal moko rare na kati mboka na biso ba on peut pas permettre bango pas ça on a pas fermer na bango est ça possible bon et dépendre na makoki na yo soko za na makoki na yo koki ko somba cheval blanc aza cher makasi. Cheval blanc à 45 000 $. À Bandiwana, à 35 000 $. Voilà, il y a un moyen de compter côté va prix na biso, bande continue mutuna côté régime alimentaire. Azolia matiti, aza herbivore, azolia allemand concentré à Bétanie. Yango pe azolia. Ezo sala po ya zala na santé malamu boy. À peu près à peu près combien de kilos vous voulez par jour? Yep. Kilo ya bilo il y a 100 kilos ya allemand. Allez 80 kilos ya matiti. Et ça 180 kilos. Et robak sa maille a nagé déjà 200 kilos. 200 kilos. Donc c'est-à-dire ça fait beaucoup de loko boy fou pika pende na. Ozala na mbongo makoki. Par rapport à vente au bi côté après la terme forter après ba kenda à peu près 35 000 $ au autant en combo. 45 000 $, cheval blanc. Cheval blanc. Bon chocolat au chocolat oyo 35 000 $, 30 000 $ pe cause. Couple ou bien moko kaka. Moko pamba. Donc bon le pont on peut se 1000 points place bien pour
So sombi yango yo moko pe okosentir okose retrouver pe na makambo na yo a condition que ovandisi wana okoti eloko te eza lokolo sombi moto otiango personnel na oyo ezobula eza différent. Boule na bino boye nango awa mpona kosala oyo babengi bongo site touristique ou bien na cadre kaka ya élevage. Toye na bango na cadre élevage soki babengi biso pe société biso na shit tokei totravailler kotala malamu bautaki bongo na pays ni yango bakoma na Kinshasa bazaka na Congo bazaki na commune nationale précisément na Daipen. Donc c'est-à-dire que na Daipen déjà bayakala babotami na Daipen babotami na Daipen kuna pe bazali ebele ba cheval toza na plus de 100 chevaux baza kuna. Côté ya traitement si par exemple ndeko komona mpona kosomba basuka ndenge ni mpona traitement na bango. Effectivement docteur vétérinaire azali atraitaka bango à cause de coup blessure bakoki kotraiter kandi batraitaka mutu bakotonga ye bakotraiter so aza na fièvre biso moko toyebaka ke oyo aza na fièvre bakisi na bango ezali donc pharmacie ezali pena complet. Kotambosa bango boye na balabala pleine population bazomona bino tokaki ete na mboka oyo babengi bona kinga kati ba cheval bauti koboma mutu na te so vous informé na message. Cheval abomaka mutu te. Cheval aza nyama oyo aza bien éduqué ndenge ozalaka na mbwano na kati ya lopango milu yaka boye ndenge cheval pa azali ndenge azala nakoki kotika ye mais soki ngai nalongwe te akokende te si na ordre na ngai nde tokei na ye totamboli na ye aza bien éduqué akosala eloko te abrutalize mutu te po toza nanga condition ezaka moko kosimba ye na nsima na ye wana alinga penda kosimba mingi te po soki ozosimba osanti ndeti eloko moko boye elingi agresse ye fo abeta lokolo cheval abomaka te wana eza masonge. D'après bino so bito tambusa cheval na biso kolonga bana quartier kino awa na sika tokozala peu ba 35 km. D'après bino na connaissance na bino na expérience vous avez yango so vous bito tambusa cheval kolonga bana awa par exemple gare centrale est-ce que occupé donc on va pas marcher pour respecter la distance là. Oui eza lokolo zana mutuka volant eza na maboko na yo soko moni moteur réchauffé otie mai ndenge ezalaka mais kotambusa ye pena totambola pe 100 km aotambola na ya journée na côté ya 100 km aotambola olemba te ka mondo biso balemi mai mwa mai aotambola si tokokoma na suka soki kolala bolali soki kocontinue voyage bocontinue na bino voyage. Soko ozwi côté ba difficulté nini bokutanaka yango soko ozobukola cheval na kati ya concession soit na kati ya inconvénient pe ezalaka nyonso ezalaka koganye te perte pe ezalaka abelaka maladi moko colique na libumu wana akoki kobela pe colique soki côté alimentaire na ye eza bien te akoki kobela colique akufi pe osali pe perte akufaka pe eza élevage lokolo bokola taba ngulu nyonso eza élevage kaka ndeko batuni mutu na mopanzi babiesa bakoki mpe olie pe so par exemple akufi so akufi te mais oboni osepesaka bato bolia pe eza permis. Oui baliaka ye bino bokoki kolia mais biso bacavalier akoki kolia cheval te eza lokola ozobokola mbwa na ndako siko mbwa wana akufi obe obomi donc souci wana okokolia yango te mais yo okolia yango ngai na kokolia yango te tambola mpe mona baoteka mosu na cheval nayokaka kaka nayokaka ngomba kapa nde ezalaka cheval ngomba bakozala biso ya kapa nde ezalaka cheval ngomba kapa cheval. Kena balandi batuni mutuna si par exemple lelo baza na besoin basomba baya na manzanza ou bien ba contacter bino bakoki kocontacter biso na 082 94 06 336 so bacontacter biso bakoki koya tolakisi bango esika bakoki kosomba cheval bakosomba ezali. Maintenant balandi batuni mutuna ya suka comme conseil pe okopesa na bango bao bazitaka bamesana bango kobokola ngombe besala kobokola ngulu bantaba mais kotia ba cheval bazalaka mingi na bobanyi mingi
kasi lelo olakisi biso ba réalité, olakisi biso comment est-ce que vous beaucoup là na concession ça non par exemple 100 hectares, 10 hectares, 20 hectares. Après bino conseil ni comme message nous opesa na bango ba oyo ba hésitaka o bazolanda na Fantastique Info. Conseil ezaka moko ovandisa mbongo na banque produiraka te. Mocha mbongo na misala. Okokosomba nyama boye obandi kobokola ye. Toza ba cavalier bazalaki ebele te, baza rare mais tozali. Soki oza na besoin ya cavalier tozali wana. Po ndenge aza boye asengeli fa tambola kayebaka mosala na ye, rôle na ye oyo asalaka na mokili awa. Aza na rôle na ye. Okoki komema ye wana otie charge oke distance ya molai, moyen de transport eza pasi lokola moto ou bien mutuka ekomaka te, motie likolo cheval okomi na destination. Okokoma. Conseil ezaka ke soki mbongo emonani osombi otie na conception na yo oluki bato oyo balandelaka bango malamu. Okende malamu akobota pe. Akoki kobota pe. Akobotela bana mibale, aboti pe mwana moko, soit ya mwasi soit ya mobali. Balekaka pe na balance pour kotala ba kilo na. Oui, balekaka na balance. Oyo aza 500 kg. 500 kg. Eza blague te. 500 kg oyo akoki ko transporter combien de bidons mafuta si par exemple combien de kilos? Donc na 500 kg ndenge pesé. Donc lokola 200 litres au même. 200 litres mafuta. Ya mafuta. Au même. Masangu de rôle bata 3 5 sacs par même. Des 3 bandes verts. 3 bandes verts. Na Mkongo wana au tambolana. Makala kuti zo rôle bate. À part kotambusa yeboye kombata na Mkongo, ezaka pe na ndenge mosusu ke otie chariot na sima. Okoza na doli babenga doli chariot. OK. Otie na sima, ozo conduire tina destination. Ya za na charge na doli wana. Yo vandi na sima ozo conduire, ozo kende. Voilà balandi ya Fantastique Info télévision mbote papa. Mbote. Kombo ko mbali. Koko mbali tomoni yo awa na kati ya village ya Manenga. Na habité za première fois na bino ya komona cheval na mboka. Te, na mboka oyo mbali boso to mona cheval yango. Mbali boso nga na mona cheval na mboka oyo yango. Na habité so baninga mususu si ba mona ye. Za po occasion ko mata te. Te na zo occasion ko mata te. Mina lelo salio ndenge nini pona komona ngo na mboka na bino et puis komona ngo tout po ba biete na manzanza et puis ndeko pe azape ko pesa bino et RC et ya koyeba na komata siko za na posa ko mata d'après bino usali ndenge neti sale sengo na mona ki lobi na manzanza zo kota boye en tout cas na sepela komona ye ndenge azaki ko tambola lelo kwango sepe senga makasi. Voilà, il y a Fantastique Info mutuna batuni super papa na biso koko mobile. Si par exemple lelo bazana besoin ko tsango pe na village aux alentours ya mboka oyo. D'après bino bokozana insécurité te to bobangi kozala te to bokozala batali boso te okende ko funda ba on fait l'état. Bobangi kozala te neti nga kutu koko mobile do poa o nde yanga ko pesa nga na meka. Na yoka nanu kotambola na na eloko yango. Okoka pe. Na kokoka kosala nga bien. Obo te. Te, aboanga te na otambola ne bien. Otambola bien. Voilà, il y a Fantastique Info télévision. Ndeko za posa mbote. Mbote papa. Yo mtoto matricula. Tingai te. Ah. Sala bo mata bo ko mata. Na mata. Solo. Ah. Basinga combien tu na bon. Bosinga combien? 1000 francs. 1000 francs beta. Toi combien distance à combien de 1000 francs? Distance à combien de mètres pour na komata na 1000 francs. Voilà, maintenant punda oyo kelenya punda yango oyo binga ko bezalité contacter biso si vous en avez besoin ya ko trouver bisika wapi ba cavalier aussi basi na kozala malamu mingi tika dezamba pambola bino tukutani bongo mbala ya sima. Ciao.